Aha. Mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko ya Afrika. Mbote mingi na bandeko balandi ya Vuvwa mu television na baye o bazali kokoba tango nyonso na kopesa biso confiance na kolanda etando ya yambo ya bayindo o eye kaka na tina moko ya kolongola bayindo na pongi pe kozongisela bango boyebi ya malonga o tata mokila kelelaki bango wuta na ebandeli ya mokili. Solo bandeko balandi baye balingi mingi émission mikanda ya boyebi tozaka ne sengo tango nyonso ya koya liboso na bino pamba te dolobaka tango nyonso eloko eleki motu ya na bomo ya moto ezali bongo boyebi. Pamba te boyebi nde kopesa bino makoki ya kozwa biyano na maye maso makokomelaka bino na kati ya bomoi. Soki likambo moko ekomelo ebi ete soki likambo ekomeli ngai ezali pona tina moko songolo to pona likambo moko songolo nde sali ete likambo oyo ekoka bongo na kokomela nga pe bokoza na facilité ya kozwa biyano ya malonga pamba te bozali bongo na boyebi. Lelo soki botali bongo mabele ya Afrika na bamboka nango ya bokeseni bokomona ete ezali vraiment kotambola malamu te. Koina na epai, kowela na epai, kondongwa na epai, nyonso wana ezali kaka po tozangi bongo boyebi ya malonga oyo kosala ete tozwa biyano ya malonga na maye maso mazali bongo kotungisa bamboka na biso pona nini te mabele na biso ya Afrika. Ebele ya bato balobaka lisese ke soki olingo bombela moto moyindo likambo tela ebongo na kati ya mokanda. Kasi biso ya bino mosali tata Ntsumbu Mayimona tolobaka ete moyindo nini babombelaki likambo na kati ya mokanda ezali moyindo ya avant colonisation to après colonisation. Mais biso tolobaka na nzela émission mikanda ya boyebi maye maso o babombela moto moyindo solo na nzela émission oyo tokosala ete tokoka boko pusana na bino yango po boka boko za boyebi ya malonga oyo kosala ete tozonga bansomi na kati ya mabele na biso. Tozongisi matondo ya mingi lisusu na mbala ya mibale na bino baye bopesaka biso tango nyonso confiance ya kolanda émission kitoko mikanda ya boyebi. Tokoyebisa bino pe ya moto kota bongo na mozindo ya émission na biso na bino baye bozali bongo kosomba mikanda esika nyonso topesela bino ba adresse solo soki bokomi kuna boloba soki tosombi mokanda tata Tsumba lobaki tokomisaka bakombo na biso na mikanda. Osombi mokanda na yo osengi kasa lobike ngai tata Songolo na sombi mokanda Songolo biso na nzela émission mikanda ya boyebi tokozanga te ko récompenser bino na kotanga kombo na bino en direct ya émission mikanda ya boyebi pe to promettre bino ba lecteur nyos obosomaka mikanda esika bozali esika ya bokeseni botindela biso ba message na bino na nzela ya numéro oyo ezali bongo affiché na etando na biso. Botindele biso ba kombo na bino, botindele biso ba buku o bino bosombaki, ba buku o bino botangi pe bososoli yango, tokobengisa bino tokoya awa na kati ya plateau ya émission mikanda ya boyebi to solola na bino take ba lecteur mikanda lolenge botangela ka pe lolenge ni bososoli yango to sala na bino analyse elongo. Tozongisi lisusu matondo ya mingi solo lelo mokanani toyeli bino. Tobandi soki toyeli boso na bino bozaka tango nyonso mitema likolo. Tata Ntsumbu lelo amemeli biso nini molambi lelo akolamba nini lelo tokumbeli bino mokanda ya kitoko lisusu makasi na titre nango mayele mabe ya mboloko. Lelo tokolobela mayele mabe ya mboloko mabe lisusu nini yango oyo ye akanisi to mayele nini yango susu ya mabe oyo ezali bongo na kati ya mboloko. Mokanda oyo mayele mabe ya mboloko ekomami bongo epai ya Mfumukusu kia mzala pana na Ngola. Bandeko ebele bazolobake soki tata Ntsumbu zosala émission mikanda ya boyebi boetilisaka kaka mingi mikanda ekomami na Mfumukusu. Te. Vuvwa mu television ndenge balobaka tango nyonso ezali etando ya bayindo banso. Soki bino bokomi mokanda moko ya malamu oyo eza pona tina éveil ya conscience ya l'homme noir to ezali kokumba bolamu moko songolo pona moyindo tokotala te tendance oyo bino bozali. Mais lokolo ezali oyo ko apporter un plus na bomo ya bayindo biso tata Ntsumbu tokoyamba bino pe tokosola na bino pe tokopresenter mokanda wana epai ya bayindo banso. Elingi koloba ete soki oza na mokanda okoma mokanda moko songolo atanda no publier yango te moza na posa eleka na émission mikanda ya boyebi biso tata Ntsumbu tokoyamba bino pe tokolekisa mokanda na bino awa totanga kaka te mikanda oyo ekomami na Mfumukusu. Mikanda nyos oyo ezali kokumba boyebi pamba te titre ya émission oyo ezali mikanda ya boyebi.
esika nyonso bino bozali soki bokoma moko mikanda moko ya malamu to ya kitoko oyo ezali mpona éveil ya conscience awa tokoyamba yango na malamu nyonso ndenge tolobi ete lelo tozali bon kotangela bino mokanda mayele mabe ya mboloko ekomami epai ya nani epai ya Fumukusu kia mzala pana na Ngola mokanda oyo Fumukusu akomeli biso yango a relater biso mpona koyeba likanisi nini oyo akomeli biso mayele mabe ya mboloko nini yango esali ete mayele ya mboloko babenga ngo mayele ya mabe mécanisme nini mboloko asalaki nini yango alukaki ya mabe pona ko eyebana ete mayele oyo azali kosalela ebenga mabongo mayele ya mabe bande ko balantelo bakatango nyonso lokola mokanda ezali liboso na biso tokokanga maloba te biso na bino tokota bongo na kati ya mokanda bakomeli biso boye mayele mabe ya mboloko kaka na kasa nango ya ebandeli balobi na biso boye wana mboloko mtabandi koloba nga mboloko nakosa bango pona zwa bomengo na bango kaka na ebandeli mboloko azwi likanisi ya kokosa banyama na tina nini alobi akosa bango po akoka boko récupérer bomengo na bango mboloko akokosa nani pe po a récupérer bomengo nini bandeko balandi buku oyo to lisolo oyo biso na bino tozala vraiment attentif to raté ta eteni moko te poto yeba pona nini babengi mayele ya mboloko mayele ya mabe tozonga na kati ya mokanda tokende boko découvrir mayele mabe ya mboloko bakomeli biso boye mboloko azalaki na posa ya kolia bambuma ebele ya bokeseni na zamba bitabe malala pe bongo na bongo pe lisusu ya kolia bambisi ya mai azalaki kolula bomengo ya zamba mpe ya mai alingaki ete bomengo yango ekoma ya ye bandeko balandi to bandi kokende malembe na koyeba mayele mabe ya mboloko bayebisi biso mboloko azalaki na posa ya kolia mbuma ya zamba bapesi bandakisa malala nsafu savoka mangusta matonge bitabe pe bongo na bongo azalaki pe na posa ya kolia mbisi na kati ya mai monganza mboto ngolo pe bongo na bongo oyo azalaki na posa alia me lokola zamba yete mutu azali kokamba yango mai yepete azali kokamba yango balobi ke mboloko lokola banayi kolula bomengo wana ya zamba pe bomengo ya mai nde akoluka kokolisa mayele na ye wana ya mabe pe akosala bongo mabongiselo lenge nini akoki kosala po a récupérer bomengo wana ya zamba pe bomengo oyo ya mai ekoma bongo ya ye bandeko balandi ndenge tolobaki tofungola makanisi na biso tofungola miso na biso tofungola matoi na biso tokende boko découvrir mayele mabe ya mboloko ebombami na esika nini tozonga na bino na kati ya mokanda po tokende boko yeba lisolo oyo na bokebi nyonso solo bandeko balandi tokosenga vraiment na bino nyonso bozwi libakwa kolanda biso baboti bana bilenge pe bakulutu lisolo oyo ekozala lisolo moko eza important makasi na bomoi na biso oyo baboti tokobanda pe tango mosusu kobetele yango bana na biso lokola masapo oyo ezalaki ezaleli ya bakulutu na kati ya mabota me yambo tokota bongo mozindo ya commentaire na biso tozonga lisusu na kati ya mokanda tokende ko découvrir vraiment mayele ya mabe ya mboloko ebombami na esika nini tozongi bongo na kati ya mokanda kasi na zamba nzoko azalaki kobangisa ye po azwa bomengo ya zamba pe bambuma ya zamba lolenge moko pe na mai ngubu azalaki kobangisa ye po akamata bambisi na mai kotala monene ya nzoko kotala monene ya ngubu atako mboloko azalaki na makanisi na ye wana ete azana posa alia mbuma lolenge ya lingeli alia tomale alia bitabe alia mangusta alia safu azalaki na susi alia yango ya koleka atonda me akotala monene ya nzoko abi nakoki kokota ntsanga te ndenge vraiment bakinoa balobaka kotala pe azalaki na posa alia mboto
ya supu ya kotumba to pe ya kokalinga mais azomona lolenge nini na kozula te pamba te monene pe ya ngubu na mai ebandaki bongo kobangisa ye. Kasi bandeko balandi tolanda biso nyonso na bokebi tokende koyeba mayele mabe ya mboloko ebombami na esika nini. Nde bayebisi biso boye nde abengi bandeko baye bamboloko basali makita ya mabe pona koluka lolenge ya kobotola bomengo ya nzoko pe ya ngubu. Mboloko kotala monene ya nzoko kotala monene ya ngubu alobi te esengeli na vandisa makita elongo na bandeko nanga bamboloko tokota makita moko ya monene toyeba mécanisme ni tokoki kosala po to récupérer bongo bomengo ya nzoko pona nini pete bomengo ya ngubu. Bandeko balandi lisole bandi kokoma elengi lisole bandi kopesa biso forme ya ko découvrir mayele mabe ya mboloko. Mboloko aluli bomengo ya zamba aluli bomengo ya mai kasi ye kotala tai na ye kotala lolenge o yazali amoni na kozana facilité te ya kokota na zamba na kozana facilité te ya kokota na mai pona récupérer mai ona zali nango posa mais pona zo facilité on esengeli na sala nini balobi mboloko abengisi makita abengisi réunion na banani na bandeko na ye bamboloko pona nini pona kobotola bomengo ya nzoko pe pona kobotola bongo bomengo ya ngubu. Bandeko balandi lisolo oyo ekosukela lolenge kani mboloko akoresir toka resir te nzoko pe ngubu bakotikela mboloko abotola to bakobotola te lokola buku eza liboso na biso. Bandeko balandi tolobi lisolo oyo eza elengi eza vraiment na toli ya makasi yambo tokende boko koma na suka oto ko découvrir mais esika oto komi to bandi bandeko balandi bo bandi déjà ko découvrir esika nini mayele mabe ya mboloko ebombameli biso na bino tozonga na kati ya mokanda. Sima ya kobengisa makita epai ya mboloko abengisi bandeko na ye bamboloko toyoka maloba nini oyo mboloko leader akoyebisa na bandeko na ye. Bandeko na ngai nazali na likanisi oyo tokosalela pona kozwa bomengo ya zamba pe ya mai po ekoma ya biso. Mboloko o azaki lokola mokambi motuto leader na bango avandisi baninga na ye bamboloko alobi likanisi na ngai ezali ya kobotola bomengo o ezali na zamba pe bomengo o ezali na mai po ekoma oyo ya biso. Abandi kopesa moral na bandeko na ye bamboloko moko na moko esika oyo yavani neteni ya ndako na banzi to bandi malembe ko découvrir vraiment mayele mabe ya mboloko. Et na bato baza vraiment na connaissance plus avancée tango mosusu babandi pe déjà ko personnaliser mboloko kasi bo anticiper te biso na bino tokende vraiment ko découvrir malembe mayele mabe ya mboloko. Mokanda onenge tolobi ekomami pa ya mfumu kusukia munzala pana na ngola na tina kaka ya kolamusa bongo makanisi ya baindo po baindo bazonga solo na boyebi ya malonga o ekosala ete batombola mabele na bango batombola loposo na bango batombola mboka na bango batombola province na bango pona nini te ba quartier bisika otozwami na bakomi na biso. Bandeko balandi poto zwa boyebi ya malonga ezali kaka soki tozongi na kati ya botata mokeli pe tolanda vraiment ya solo émission mikanda ya boyebi na mikanda nyonso ya bokese tozonga na kati ya mokanda pona tokokene bon koyeba les vraies faces pe mayele mabe ya mboloko ebombambi na esika nini biso na bino tozonga bongo na kati ya mokanda. Mboloko asaleli mayele mabe akei kokosa ngubu na mai po ayiba bomengo na ye. Sima ya mboloko kokanga makita sima ya kobongisa makanisi na bango ya mabe ya kosala ete bomengo ya mai pe ya zamba ekoma ya bango balobi mboloko ye wana akei epai ya ngubu abandeli epai ya ngubu alobi kulutu na nga ngubu yoka yo ozalaka makasi na mai kutu obalolaka babwatu kasi ngai soki nakangi yo singa pe soki na telemi na mokili yeba ete nakobenda yo. Bandeko balandi toyoka rubrique ya mboloko
yoka maloba ya Mboloko. Mboloko akomi epai ya Ngubu, akomi si na epe vie Ngubu. Alobi kulutu na ngai Ngubu, bato bayebi Ngubu te na kota na biso pamba te bele ya bayido lelo baza na kokoso ya koyeba banyama banzete pe bisalo mingi na kota na biso lokola ka mokili yango ebebaki lolenge babebisaki yango Ngubu na kota ya bapayo babengi hippopotame. Donc Mboloko ye wana kiti epai ya Ngubu, alobi kulutu na ngai Ngubu, soki nga na telemi na mokili na simbisi yo singa yo bendi nga pe na bendi nga na kobimiso na mai na kobenda ona mokili. Bandeko balandi botala nano monene ya hippopotame, botala monene ya Ngubu. Siko botala moke ya Mboloko ayebisa Ngubu ke soki nga na oto simbisinga nga na kobenda yo. Na bandi Ngubu akohésiter te kutu kondimaje wana akoseka. Aba yo Mboloko na moke oza nango matala linzaka kana kobenda yo. Metotala likanisi mabe ya Mboloko, mayele mabe ya Mboloko ebomba meli wapi pona proposer Ngubu likanisi oyo tozonga na kati ya mokanda. Bandeko balandi ndenge tolobi bo bougete tolanda lisolo o kino na suka tokende koyeba vraiment mayele ya mabe ya Mboloko ebomba meli esika nini. Balobi asuki kaka wana te akei lisusu epai ya nzoko na zamba na maloba ya sukali pe ya lokuta. Sima ya koyebisa kulutu Ngubu ye wana lisusu akeye epai ya kulutu nzoko ayebisi ye boye, o mbuta nzoko solo ozali mbinga olenda kutu opikolaka banzete na zamba, kasi ngai na moke na ngai oyo soki na kangi yo singa ete na kiti na mai na kobenda yo. Bandeko balandi ebandi kokoma flou epai ya kulutu Ngubu alobi soki na simbisi yo singa na mai nga na mokili na kobenda yo. Epai ya kulutu nzoko na mbinga na ye nyonso ndenge apikolaka banzete akumisi ye alobi soki na simbisi yo singa na kiti na mai na kobenda yo. Bandeko balandi maye oyo Mboloko azali kosalela ezali lokola moto akokisi deja mibu 30 to 30 ans. Siko mwana moko ya 5 ans aya lobake vieille nga na kobeta yo toso na simbisi yo singa bona kobenda yo. Na bandi kulutu ya mibu 30 soka tali mwana 5 ans ba me yo olie nini taba 21 yozo meka. Donc romona oloko mwa lisano moko ezanga mutuna makulu. Po ozala takut ne likata ya mukete ke mwana wana ya 5 ans kobeta mutu ya 30 ans. Mais Mboloko na mukie na yo wana aolobaka kobenda hippopotame akobenda elephant nzoko. Na makoki nini to na makasi nini. Mais to okende bon koyeba mayele mabe ya Mboloko ebombami na esika nini. Bandeko balandi tozonga na kati ya mokanda pamba te lisolo oyo ezali elengi makasi na bino ba ibozolanda biso tomoni deja bo bandi koseka pe bo bandi deja kopusa makanisi mosika ya kobeta deja ba calcul esika nini mayele mabe ya Mboloko ebombami. Biso na bino tozonga bongo na kati ya mokanda. Sima ya koloba bongo epai ya Ngubu pe epai ya nzoko balobi Mboloko akei kosalela yango. Abi ye na kokende na ye abi bazwami na motambo boko ndongwana boko bendana kobendana bino na bino ngai kuna na kozala teo. Donc Mboloko na likanisi na ye to na mayele na ye mabe ayebi ete lokola pesi moral epai ya nzoko apesi moral epai ya Ngubu alobi ke bango mibale bakondongwana esika bakondongwana ye akozala te. Bandeko balandi wuta deja ebandeli likanisi ya Mboloko ezalaki ete a récupérer bomengo ya nzoko a récupérer bomengo ya Ngubu na mai ya nzoko na kati ya zamba. Est-ce que yango te bandi kokende na kokokisama? Yango te bandi kokende na kokokisama po ya lobi esika bakondongwana ya kozala te na lolenge kani nzoko na Ngubu bakondongwana. Bandeko balandi tozonga kaka na kati ya mokanda po tokende koyeba esika ni lisolo oyo ekosukela. Biso na bino tozongi na kati ya mokanda. Kulutu Ngubu soki penza olongi kobenda ngai na mai na kopesa yo coupe. Ayebisi Ngubu kulutu na ngai soki olongi kobenda ngai na kopesa yo coupe. Ngubu alobi
zela na kolakisa yo leki. Sima ya kokanga bango mibale singa akei kobombana nde na bongo tango abeti piololo nzoko na ngubu babandi na kobendana. Mboloko asimbisi singa epai ya nzoko. Kroya ke ndenga zo kita na mai yenda ke kobenda singa akeli susu na mai asimbisi singa epai ya ngubu. Ngubu ba monike no nzoko mboloko asimbisi nga singa. Kroya ke ndenga mati na mokili akepe na mokili po abenda ngubu. Bande ko balandi bososola na iteni oto komi. Mboloko asimbisi nzoko singa. Alobi kulutu na nga nzoko ngala ko bendo ponga na kiti na mai yo na zamba. Nzoko na likanisi na yeke leki na ngai tong mboloko nenga kiti na mai nga na ito osala lisano wana ya ko bendana. Ngubu pe tango basimbisi singa ayebi ke tango mboloko mati na mokili ngai na mboloko nde dozosala lisano wana ya ko bendana singa. Balobi sima ya kosimbisa bango mibale singa mboloki ake bombani na ye quelque part abeti piololo siffler. Bande ko balandi to banda siko kolanda lolenge lisolo yango e bandi lisusu komema biso malembe na koyeba likanisi ya ye bandeli. O mboloko azalaki nango ya kolula bomengo ya zamba pe kolula bomengo ya mai e bandaki ye na makanisi. Nde akolisi mayele na yo wana ya mabe akumbi yango kino na likokisi po atutanisa bato ya minene mibale to banyama ya minene mibale bakoka moko ndongona po ye a récupérer bomengo ya zamba pe bomengo ya mai. Sima ya kosimbisa bango mibale singa abeti piololo toyoka siko. Kuna ngubu alobi ngai na kozwa coupe oyo. Kuna pe nzoko alobi ngai pe na kozwa coupe oyo. Babandi bongo na kobendana. Nzoko azali konyokwama pona kobenda singa. Azali kokanisa azali kobenda mboloko, nzoka nde azali kobenda ngubu. Lolenge moko pe pona ngubu. Ye pe azali konyokwama pona kobenda singa. Azali kokanisa azali kobenda mboloko, nzoka nde azali kobenda nzoko. Ah mboloko oyo azweli makasi oyo wapi? Nazali kolemba na ye. Mboloko oyo akatisi kamo to ndenge nini? Nzoko azolemba na kobenda mboloko. Ngubu azolemba na kobenda mboloko. Nzoko albi te? Ah, mina azolemba na kobenda mboloko ndenge nini? Nazolemba na ye ndenge nini? Mboloko na mokie oyo yazali nazolemba na ye ndenge nini? Akatisi kamo to nini? Bandeko balandi esika bozali toyebi ete bobandi koseka na bandako mais tokosenga na bino boseka nanu te. Tokosenga bino boseka nanu te. Bozela ti tokokoma na suka tosilisi émission sima bokoseka mais loko eza important tokende koyeba mayele ya mabe ya mboloko ebombami pona nini pe pona nini mokomi mokanda akomeli biso buku oyo mais abeti yango lisolo poto bénéficier na nini. Bandeko balandi to fongola vraiment makanisi na biso pona nini te mayele na biso tokende bongo na koyeba esika nini mayele mabe ya mboloko ebombami. Kobendana babandi kobendana koto babendani siko esika mboloko azalaki yoka maloba ya mboloko alobi tala bazoba oyo nakosi bango lokola bana mikie. Tango nzoko na ngubu bazali kobendana bamboloko ba profiter babandi koyiba mbuma bitabe na zamba pe koyiba bambisi na mai. Bandeko balandi likanisi ya ebandeli ya mboloko ezalaki ete ayiba mbisi na mai ayiba mbuma na zamba. Sima ya kondongwana ya nzoko pe ya ngubu kokota na bango mibale na kati ya distraction ya kobendana kroyaki bazobenda mboloko bamboloko bango ye wana bakoti na zamba babandi koyiba malala, babandi koyiba mangusta, babandi koyiba safu, babandi koyiba tomale, babandi koyiba bitabe, babandi koyiba makemba, babandi koyiba matonge, babandi koyiba nyonso ezalaki na zamba, koyiba ba ngolo, koyiba ba oyo ezali ba mboto minganza nyonso koyiba. Pona nini bazali ko profiter na koyiba
po ngubu na nzoko bakoti na kati ya distraction o mboloko atie bango ya kondongwanaka bango na bango. Balobi tango moto ezopela epai ya mozwi mobola wela kozwa mpata ya pusa na yo. Moto ezopela epai ya mozwi yango nani? Ngubu. Mozwi yango nani? Nzoko. E nani azowelela kozwa mpata? Ezali bongo mayele mabe o ezalaki utiliser pa ya mboloko elongo na bandeko na ye bazali ko détruire pe ko yiba mbuma ya zamba pona nini te mbisi na mai. Sima ya mikolo ebele nzoko akomi kolala nzala pe amipesi kaka na kondongwana wana. Ngubu pe na ngambo na ye lolenge moko akomi kolala nzala pe azokoba konyoko makaka pona koluka kobenda mboloko po azwa coupe oyo alakaki. Nzoko na ngubu bazwi mikolo ya kobenda naka. Kroya ke mboloko nzoko azobenda mboloko koto pe na likanisi ngubu azali kobenda mboloko. Bazwi tango ya kobenda na benda. Mais esika o bango bakoti na kati ya distraction ya kobenda naka mboloko kuna azali kozwa kolia komela kosala maemaso o azali nango posa pamba te ngubu na nzoko bamipesi na kati ya distraction na makanisi to na mayele ya mabe oyo mboloko akotisaki na kati na bango. Bandeko balanzi tozalaka vraiment ekenge tango bazali kokumbela o likambo moko songolo esengeli oyeba likanisi ya moto azobetela o lisolo ebombameli esika nini. Mais ya mbota tantumbu toleka vraiment na commentaire tokosepela biso na bino tozonga kino na suka ya lisolo tokende koyeba mayele mabe ya mboloko ebombami na esikani. Biso na bino tozonga na kati ya mokanda. Nani azali sima ya mboloko? Wana etuni motuna epai ya nzoko. Ndenge nini mboloko ya mokeboye ngai nzoko nazokoka kobenda yete. Ngubu pe na eteni na ye amituni motuna. Nazo ndima te ata moke ete mboloko oyo azali kaka ye moko. Nani penza azali sima na ye? Moi conscience ebandi kozonga na eteni ya nzoko. Moi conscience ebandi kozonga na eteni ya ngubu. Balobi tondimi te mboloko na moke na ye wana nakoki kolembana kobenda ye na mwangonga molai otosali. Nani vraiment abombami na sima ya mboloko? Bandeko balanzi malembe tozokende koyeba mayele vraiment ya mabe ya mboloko ekosukela mboloko lolenge kani biso na bino tozonga kaka na kati ya mokanda. Sima na yango nzoko na ngubu bazui mokano ya kokende koyeba nani azali sima ya mboloko lolenge moko pe na ngubu. Nde nzoko na ngubu bakutani bakamwe bango mibale balobi soki tozali bongo kobendana seke mboloko akosi biso nzoka kobendana o tobendani batango o nyonso tozwi mikolo nyonso o tozwi ya kolala nzala ya kominyokola nzoka nde biso mibale tozali kobendana. Mboloko asakani na biso. Mboloko akosi biso. Donc sima ya mikolo ebele ngubu alalaki nzala, sima ya mikolo ebele nzoko kolala nzala kokotisa bango na kati ya distraction epai ya nani? Epai ya mboloko. Balobi tien esengeli to yeba vraiment na sima ya mboloko nani abomba mikuna. Bandeko balandi sima ya komata ya ngubu na mokili pona koyeba nani abomba misima ya mboloko, sima pe ya koluka kokita na mai epai ya nzoko koyeba nani abomba misima ya mboloko bango mibale bakutani. Sima ya kokutana bakamwe balobi nzoka nde ezalaki vraiment mboloko ndi akosi biso, ndi asakani na biso, ndi akotisi biso na potopoto biso bambinga mibale ya minene boye. Mboloko asakani na biso boye pona nini? Bandeko balandi totala esika lisolo oyo esukeli ya mboloko na ngubu. Kasi tangu lisolo oyo ezali kobetama tata mbemba zalaki pembeni. Tata kwaku ya kalau maisha liso ya ngozulu azalaki pembeni.
petit mais costaud nkwanga ya tolu la posili sango fo pika azalaki pembeni bato ya mayele bazalaki pembeni tata malela ntsumbu pa azalaki pembeni Cordon Kivuya pe azalaki pembeni ntango lisolo oyo ezobetama lisolo ya mboloko na ngubu na nzoko balobi te toyoki lisolo yango mais esengeli tozwa ndimbola ya polele po toyeba vraiment elingi kolimbolela nini masolo oyo toyoki ya mboloko ya ngubu na nzoko nde tata mbemba elongo na Cordon Kivuya pona nini te na tata kwa kuyakala oliso ya ngozulu balobi te esengeli topusana po toyeba nani vraiment abeti lisolo oyo pe elingi bongo kolimbola nini nde balobi balokola ba société lisolo oyo nde bakei kotuna mbuta mbangudi bakei epa ya mbuta mbangudi epa ya koko ya suka mboka epa ya moto ya mayele akwa boko limbola lisolo ya ngubu na nzoko na mboloko bango ye wana bakei Cordon Kivuya na sima ya tata mbimba nakokende na bango nengwa chitwakadi apatikala kisimba te bango pe bazalaki na bango elongo bango nyonso bakei na songi nyonso po bakende boko yeba lisolo wana ya ngubu na nzoko na mboloko bango yena bakei pa ya mbuta mbangudi pona konde koyeba vraiment le vrai sens ya histoire na pamba te oyo betami awa eza sens moko codé mais balingi bayeba ba décoder message o mais nana ko décoder yango balobi tokende pa ya mbuta mbangudi koko ya suka mboka po alimbolela biso lisolo ya mboloko ya nzoko na ngubu bango yo wana bakei mbuta mbangudi lisolo oyo ezali kolimbola vraiment nini wana tata mbemba tuni mutuna tango azotuna mutuna tata malela ntsumbu azalaki na simba bisielele bikula efuta mobanga buka lokuta bayebakola na esi basila bango pe bazalaki pembeni pona koluka koyeba lisolo yango elimboli nini sima ya kotuna motuna epa ya mbuta mbangudi ayanoli bango boye balobi wana ezali kolimbola matata ya bapoliticien ya Afrika pe ya mboka na biso na ndenge nini mbuta mbangudi limbolela biso alobi ososoli te yeba boye mboloko nde mondele biso tango tobanika kotanga mokana nde tomonelaki forme ya mboloko na manette alateki na zolo tososolaki ke mboloko ekozalaka mondele mais lokola mokanda ezalaki liboso na biso tolingaki topusa na pembeni tokende makoyeba mayele mabe ya mboloko balobi mboloko ni ye wana nde mondele azali kotia songi na bapoliticien africain pe congolais pona bapotana pe bayinana mbuta mbangudi abandi kolimbolela biso pamba te kombongo mbangudi ezali kozipola abandi kozipolela biso lisolo ya mboloko ya ngubu pe na nzoko bandeko balandi nayebi ke sika bozali bobandi kozwa mwa mawa na kanda tango bobandi kodécouvrir tango bapersonnaliser vraiment mboloko tolanda tokende koyeba mayele mabe ya mboloko kino na suka na yango tata mbemba elongo na bandeko bazalaki pembeni ete mboloko ye wana mondele kasi nzoko na ngubu bango ye wana bapoliticien africain to pe bapoliticien congolais balobi nzoko nde majorité présidentielle ngubu nde opposition biteni oyo mibale bazali kowelana mboloko ye wana mondele azoyiba bomengo ya Afrika pe bomengo ya RDC oyebi na ndenge nzoko pe ngubu bazali kopotana kuna na zamba nzoko akonyata matiti pe ezopanzana na mai ngubu azonyata bambisi pe ezokufa elingi koloba na kowelana ya majorité pe na opposition peuple azonyokoma bandeko balandi ndimbola ya mbuta mbangudi koko ya suka mboka ezali pole tokotia kutu tembe te soki totali lelo na kati ya Afrika kowelana ya bapoliticien peuple azosouffrir makasi soki tozongi mwa moke nsima soki tokobosana te mémoire na biso ezala malamu makasi na avril 2011 kopotana na mboka Côte d'Ivoire ya Alassane Ouattara elongo na Laurent Gbagbo peuple ivoirien kino lelo bazo souffrir mais po ba tête sona mibale bapotana ezali ka mayele mabe ya mboloko ba français bakotisi songi na kati ya Laurent Gbagbo na
président Ouattara ba potana pour bango ba se positionner pour ba yiba kaka cacao eza na possession na bango pour au détriment ya peuple ivoirien. Kaka na 2011 soki toko bossa na te na octobre tant bazo koisa mokonzi Kadhafi mayele mabe ya mboloko babandi ko potanisa bango ba libye bango na bango po ye mboloko azwa pétrole ya Libye et comme na possession na bango toko mona banani o basalaki mayowana ezali ba français ba américain ba italien Europe basangani po bayiba pétrole ya Libye au détriment ya peuple libyen mayele mabe ya mboloko balimbolele biso polele awa mais yamboto ko bana commentaire tozonga kaka esika mbuta mbangudi azali ko yanola mituna ya tata mbemba ya tata malela ntsumbu ya tata kwaku ya kalao maisha liso ya nguzulu tokende bon koyeba mituna oyo bazali ko yanola tata mbemba lobi boy oh mais ndenge nini ba politicien africain pe congolais bazali ko sosolo yango te mbuta mbangudi ayanoli bango boy ezali po mondele azali ko betela bango carte moko na sima ya mokongo songi na majorité alobi mosusu pe na opposition alobi mosusu tata mbemba tuni motuna nini ba politicien na biso basengeli ko sala yambo ba politicien na biso basengeli koyeba ete mondele azali mayele mabe alingi kaka mobulu ezalaka na bamboka na biso ya Afrika po ye azwa nzela ya koyiba bomengo na biso yango wana ba politicien na biso bayoka te songi ya mondele bayoka na bango po ete kimia ezala na mboka na biso na boyoka ni na bango na bomoko pe elongo na peuple nde mboka na biso ekotongama pe ekokende liboso sikoyo ososoli mayele mabe ya mboloko to ya mondele bandeko balandi Mbuta Lumumba batreta ye lolenge nyonso batreta ye babenga ye communiste babenga ye démon babenga ye satan kaka po lukaki bolamu ya baindo bakola ye image moko ya moyibi ke ayiba mbongo na polar me bandeko balandi na mopaya oyo aye na mboka na yo abandi ko yiba bomengo na yo abandi ko détruire mboka na yo asali nyonso ya mabe na mwana mboka oyo azwi bomengo na ye pai ya mopaya oyo afuti etango molai te azwi lifuta na ye na nko na mopaya wana na mwana mboka oyo azwi lifuta na ye na nko na bango mibale na nazali moyibi ya solo eza mopaya ye nda azali moyibi ya solo mais Mbuta Lumumba to sacrifier bazo boma ye na kati ya mabele na ye po a défendaki cause ya mabele ya Afrika mpo alukaki te bayi ba bomengo na biso ba congolais po na nini te bomengo na biso ba africain mais po biso moko bana ya mboka tozala sima ya ko livrer ndeko na biso po carte moko beta makina sima ya mokongo nani abetaki yango mboloko mayele mabe ya mboloko kino lelo mayele mabe ya mboloko ezali kosala kino lelo soko tali lelo na ville province ya Kinshasa même na est ya RDC kuit eza moins cher lelo okotambola partout kuit 200 francs 300 francs 500 francs bilenge ba mipesi na kuit bazali kokoka lisusu te koyebele koni sikani to wuti esikani to zali kokende maintenant na beti carte wana ya sima po lelo akotisa kwiti makasi boye ekoma kino na talo ya se o ata moto asala kate fois mela kwiti mayele mabe ya mboloko lelo na mabota bana ya tata mwasi na bana noko bayoka na kate bana ya mama leki na bana ya mama kulutu bayoka na kate bana ya tata kulutu na bana ya tata leki bayoka na kate mboka o na mboka o pa ya bayindo bayoka na kate conflit sur conflit guerre tribale nyonso wana mayele mabe ya mboloko lelo komona ke pays lokola États-Unis eza musika pays lokola France eza musika mais azota base militaire na ye na pays Afrique moko songolo pour attaquer pe pays Afrique moko songolo mayele mabe ya mboloko
bakonzi Afrique bazalaka susu na personnalité ya malunga te. Bakonzi Afrique bakomaka na ba nationalité douteuse. Mokonzi honoraire na biso utoleka azaka na 5 nationalités babambai. Mayele mabe ya mboloko. Babenga ye Tanzanien, mabe. Babenga ye Burundais, mabe. Babenga ye Rwandais, mabe. Babenga ye Congolais, mabe. Babenga ye Ugandais, mabe. Mutu nini mutu moko za na 5 nationalités ata bino moko. Mayele mabe ya mboloko. Balongo la confiance, méfiance et quota. Kati na population na ba dirigeant. Nana te mayele mabe wana. Toujours mundele. Po yebi que ceux qui population na dirigeant baza ini bango bakoza na facilité te ya ko manipuler. Eleko ya fumuki mbangu to sosola ete mayele mabe ya mboloko. Ne leko ya nesongi nzila lelo to komine leko o sengel moyindo za connaissance azwa boyebi atonga lisusu mokili ya sika. Mais ceux qui azo ko komiye bate po ba kotisi distraction ya makasi mabina ya mabe. Ba filme ya bosoto. Banzembo ya bosoto. Ba masanga ya makasi nyoso ya mabe. Nana beti calculwa carte wana ya sima mokongo. Toujours mayele mabe ya mboloko. Bati yo mokonzi na entreprise. Bati yo mokonzi na kati ya mboka. Bati yo ministre na kati ya mboka. Lokola balongola yo confiance ya mboka na yo ba kotisa kimopa ya kati na yo oyibi mboka na yo oke kotsanga na mekili ya bapaya. Mayele mabe ya mboloko. Batangisi biso bakela soki kobota lolendo kati na biso kobota méfiance to yina mboka na biso. To mema mingi penser na biso na libanda. Mayele mabe ya mboloko. Bafingisi biso babokoko na biso. Bokoko ezaki ndoki bayemi yango kino na banzembo. Po bayebi ke soki bato ba mipesi na bokoko bakozala souder na monde spirituel bakozala connaissance na intelligence na sagesse o ko permettre bango ba perfectionner mokili na bango. Mayele mabe ya mboloko. Bana bakomi ba impoli vers baboti na bango. Mayele mabe ya mboloko. Bakaboli mbuta lumumba na mbuta Kasavu na président Kasavubu. Mayele mabe ya mboloko. 1987 soki tokobosa na te liwa ya Thomas Sankara. Mayele mabe ya mboloko. Bandeko balandi. Mokolo moko te mboloko na makanisi mabe azalaki nango na lokoso azalaki nango na bomengo o ya lulaki ya nzoko na ya ngubu ndi abetaki bakalikili ya mabe. Susi ya mboloko ezali ke nzoko na ngubu bakoba na kopotana. Mukusu kia mzala pana na ngola batei biso na mukanda o mayele mabe ya mboloko atako to seki lisolo ya mayele mabe na mboloko mais biso leçon ni to tirer. Leçon ni to tirer esika oyo zali ko sala mosala. Biso ba yindo sengeto za na bolingo na bomoko. Pambate na charte de l'impérialisme devise ya mboloko mondele ezaka toujours divisé pour mieux régner. Soki akaboli bino boza suna bokasite sko biso bayindo après avoir kotangela bino buku o mayele mabe ya mboloko. Est-ce que boko kabwana ka lisusu? Est-ce que boko ndima muto moko ayate songi awa ate songi kuna? Mais songi ya ngubu na nzoko nana profiter nango eza mboloko munguna. Bino ba politicien africain bino ba politicien congolais tango bo potanaka ezalaka na bénéfice ya nani? Ya population na bino to ya mondele. Tango bo détournaka mbongo boke ko bomba na mikili ya bapaya oyo komaka susu ko servir bango bazu ba mbongo na bino ko pesa bino kola ba aide soki po tete ba bloquer yango. Bandeko balandi tata machwa nzinga esika bozali mayele mabe ya mboloko esengeli bokebele yango. Biso bayindo surtout bino ba politiciens leko otozali tout tirer ba leçon la guerre ya Ukraine. Tozomona lolenge nini mondele azo sala azo protéger bato na ye mboloko azo protéger race na ye mboloko. Ndenge nini azo saboter bayindo. Ba dirigeant africain, ba politicien africain, ba politicien congolais. Tango to potana biso na songi ya comité international. Na songi ya bayo wana to yebi.
pambate mboloko atelemisa ba radar na partout yango komona politicien politique français vers l'Afrique. Donc ba pays wana ba mboloko na biteni no sa okesata basala ba réunion na bango basala ba politique na bango oyo ezalaka vers RDC, vers Mali, vers Boyina Boy. Donc ba yekolaka biso ba tout en sakabiso mitu po ba yiba cobalt ya RDC, coltan ya RDC, diamant ya RDC, nzete ya RDC, mbisi ya RDC, nyuso ya RDC. Mayele mabe ya mboloko. Bandeko balandi ezalaki esengo tango tozo beta lisolo oyo. Mais pesi biso mawa tango to komi na suka après avoir kolimbolela biso ndoto lisolo oyo epa ya mbuta mbangudi. Epesi biso mawa makasi sima ya kolimbolela biso lisolo oyo. Boluka mikanda oyo bosomba yango pe pamba te bakoko na biso lokola bayebaki ete mwana akolaka na masolo nde bakoko na biso babandaki pe kobongisa masolo na poko atango akokuta na babandi kobetela bana masolo nde kosala ke mwana kozana facilité ya kodetenir lisolo moko bo babetelaki ye oyo etikali pe lokola ezaleli na etango mama betela nga lisolo oyo leso atire za oyo bino pe bosoma mukanda oyo mayele mabe ya mboloko bobetela kango bana masolo ya kolakisaka bana lolenge nini monguna ayaka toujours pona kokabola po ya renie soki bomoni ka moto ayina songi awa amemi yango lisusu kuna bokebela ye wana mboloko na mabote ya bayindo tokebela bamboloko na misala ya bayindo tokebela bamboloko na masanga ya bayindo tokebela bamboloko na politique ya bayindo tokebela bamboloko mbuta mbango ya lobi tokebela kokotisa bango na masolo na biso soki mondela zo sangana na masolo moko ya importer ya mboka na ye bayindo boko kende te mais pona nini eza contraire pa na biso tozongisi matondo ya mingi epa ya mokomi mokanda mfumukusu kia munzala pana na ngola nenge toyebisa kibino boluka mikanda ona ba adresse to pesa kabino pona nini tena kilandi matunga tozongisi matondo ya mingi epai na bino na kilandi kasa bayepe basungaka émission mikanda mya boyebi pona nini te na ngangangunza ndu nzinga bango pe bazali basungi minene ya émission mikanda mya boyebi na makanisi na toli bandeko balanzi lelo tolobelaki mayele mabe ya mboloko moko na moko esika obozali to tirer leso ya motuya na mabota na biso na babalabala na biso na mapango na biso na ba quartier na biso na ba commune na biso na province na biso na pays na biso na mboka na biso na ekolo na biso na mabele na biso na loposo na biso tokebela bamboloko bango bayaka kaka po ba diviser po ba rendre biso faible bango bakoma fort solo bandeko balandi soki bolandaki émission oyo na bokebi pe na kitoko nyoso ezalaki na lisungi ya batu ebele o bandi ba kolamba po émission oyo koma kitoko na sima ya kamera tozalaki na tata kwako maisha biso tokobenga bango liso ya ngozulu boyebi ngozulu eza aigle amonaka na musika asalaki lolenge nyonso po tata ntsumba komela bino na kitoko na lisungi ya tata mbala matsadila petit mekosto kwanga ya ntolula moke na miso mepo silisango il faut pika tozala bazalaki bango moko te tozalaki pe na tata pero kwa kombe bazalaki pemba asistaki biso pona nini te na tata mbuyi kankonda tata nkuba bazalaki pene na biso basungaki biso pona nini te na tata ntimba nsiluvondi mpose bango pe bazali parmi bato oyo balambaka po émission oyo ekomela biso na kitoko nyonso topesi pe mbote ya mingi na ndengwa wetu kala ntiala pona nini te na tata malela ntsumbu na ndengwa agoti mentsumbu pe na mama temunza biso na bino tokutani na mokanda oyo ezali koya boko bana kopesa voir mu télévision confiance na manaka ezali koya nde tokokumbela bino mokanda ya kitoko matondo mingi. Aha, mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko.